c'est pas facile. Bah faire école là-bas pour mettre stade tes à la télé que na yemba bien batu ba été non. Faire école il faut mettre concert ya batu ba yé ko yemba kutu wala tu tsa na poche. Pour concert on est là défi na biso ba ko na faire. Tu as défi na mutu te ba jeune garçon on a bon talent na biso te ba beauté ga venite. Oh, et bon écran géant na biso et ça la té faut ça. Faut ma batu banda batala. Fait spectacle haut et un poulet. Et spectacle les a liwa. Ce qu'on a bien, papa Hervé a obéi tel sous concert sous déti le 24. Mais bah comprendre qu'à qui papa Hervé fait rigolo. Pour me couler ça style bizarre. Maman, oh oh, aïe aïe aïe, oh oh, Déborah. Il y a pas beaucoup de type bah comme. Bah aussi comme là, bah m'sou bah tourner, Liverpool a tourné, moi quoi côté le bébé na bango. Tu as fait un monte, tu as négocié le saban salana, tu as combo à faire. Pour les lopes se faire en le binaling, n'a pas sous tout le monde, n'a pas mutual au bama, n'a pas eu changer ta outil à la faire, mais pas te mêler comme à la banza. Donc, battez les psychologues à quoi? Pour comment faire un mon bongo batunio sur bazo sale, mais alors, pour n'ani les autres à la quai, batu bazo n'a comprendre sans si ali kamouanate, qu'il faut te protéger l'équilibre. Pour tous la machine à ma bouche. Alors ça va coûter. Et ça que tout le monde va changer. Un bateau autant baïma basala wa. Te ba marti beti to beti bien ça te. Siko ya moto zo ebisa bato. Ah et tu otana ba bika yemba danger. Mamne ngana yebi ya moto ngana ba ba faire ko là. Donc na kolonda ko. OK ba boyi ya faire. Oui. Bon. Et likamuneti ya ngana yebika wechi za hotel mo za na yolo. Isa na biteko. Mais ce qui vraiment nous en a montré, nous sommes comme Witch, qui ont le bambou, va traiter à monter zo battre devant la télévision. Faut revoir maman yazo. Maman ya faire yaza maman na fali. Maman na fali yaza maman na faire. Tant bana na bango bayaka osala musala ba parents te mutu batinda bango. Ezala chemin au bango ba. Et que maman a fait ni l'autre naye ko comprendre bien. Oyebi ke faire ti lelo. Maman na yaza oui, parce que l'éducation est moins mingi ou ta donc faire ça bien éduqué timo ya lelo maman na ya ebisaka ke ko finga ka mutu te ko linga pe bato ba sa pemé no ba finga mutu te alors soki mwana ba parents na ba kufa ya musu batika on a 14 ans ke be éducation pe ko za garçon belé ba kinda poto ba fanga na studio auti na poto na caisse na ba yi sasa ba fanga na studio dans studio na lingala ekuke tout sur la bien. Mais ndako za chambre salon stade de cuisine wana siko ba fala na be cooker siko bo apprendre bisoni non c'est que des touristes za na mission orchestre ni ndeba vandana baza na baze belenga za na tambikolo na lobi la trop martyr pour ça na bina luba on luba ngana na mutu na kubanga te qui tira pe kinda poto ba le belé o que juste dire na kinda poto belé mais juste dire na pe mikolo na vene waze ko mointe na piste on a bien na spécialisation na ngena ko lo bateto tika waze kwa za musicien te ana au moni comportement ba musicien bazana nango au moins ba musicien o bazana na akemba mso lala et pas ba fola ya mso mona pa lati sengla fola na loyenge pa ke na ngo rep so waze kwa biloko wana ezwa ete aleka na ngote siko na mutu auta na etawa na izama ka mususu ya omoni amemaka mwa style na ye moko ba logique mo po ya mona chiki amema mwa style ba logique na ye mona ndenge na ye moko boy donc pour muto comprendre ngo eza passe alors ba jos e kokoma erreur wa mobali ozaki no pe déjà na tirki tu ozoi visa no so $1,700 mutantela ki mbongo azate batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divine bah invitation en bois netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier bah invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine à Bossali Binote à Tcheli Binote promotion ngolé ya pamba maison divine bah l'ingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime
Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo et Sengo officiel plus télévision. C'est l'heure de votre émission Clégie Show. Bienvenue pour le bandeni. Clégie Mota. C'est l'heure de votre émission que j'ai le réel plaisir de vous présenter sur votre chaîne Congo et Sengo officiel plus télévision. Encore une fois, un grand merci à toi, Bella Berlive, qui est derrière la caméra. Toi, ça la magie, et ça là qui est bon, mon abisso na ba TV, na ba téléphone. Eza Berlive, il na bien une magie technologie. Clin d'œil à toi. Pourquoi pas notre boss Clovis Fimpa? L'argent l'appelle maître, l'argent l'appelle papa, l'argent l'appelle boss. Ils sont en temps à communier moi Kimia. Je suis pas seul sur le plateau, je suis avec Yampaka, Tozo Penatin, Roussoulou Lassir, Ferregola, le 24 juin, Pozo Poussana. Et tout le monde est makambozo, bouger parce que garçon plaisir à hauteur au van dans la Kitsoya Vandi. Le 1er avril, nous avons promotion bandi, bon, on a pancarte, mais jusque là, non tout le monde est logoté. Le fait que Papa Hervé fait rigolo à Yoka Bato, toujours loba, toujours boire mbela, à Yoka biso guerre. Tout le monde est makabozo qui est bien, surtout que Bagoulo, na Bagoulo, Bazobo Mana, Koto Amsuba Bunda, Koto Charlie pour sa salle émission et qui m'a bé. Tout sur la paix par rapport à Alexis, a tenu des propos que son abina finga maman faire et salangani, tout en ayant pas tout sur la neige. Bonjour Paka. Bonjour Zéis, bonjour Nabatoni sur la zone de Keo. Maintenant, on va et surtout Nabna, puis Mélange sur Pimela Tirkité. Puis Mélange tout copie Mélange Tirkité. Et puis, honorable Alain Jérôme Moulumba, il y a une bonne restauration à RDC. Dans la cara star, 3 fois star, donc. Relations publiques, il y a danger. Anniversaire, on est à le 21 août. Le 21 avril. Avril, donc. Poster un sur PC l'autre. Na boy ba bêtise. Oh. Pour essayer na ozala. Soit na nina lia moi kamunde, ba osenga bon. Soit na l'accent de poster inga. Est-ce que ba pesa un kamunde? Cédric Mbala Lisungi et Kimelo. Na bi $500 au yebsenga na tsanga pona masa. Est-ce que okoki ko ba ki sa te sa ta 700? Et ça l'a bien. Non, on a fait tâter depuis Nabotam. Non, on fait tâter. Non, on a fait tâter. Maliboso fait. Maliboso Siko. Siko, on a donné 500. Bah, Yvette, Molungo Tchanga pour la massana. Ouais, on a été pour la massana. Mais pas comme ça, c'est. Ah, bah, Yvette Mbia, ça veut dire. Pour 200 années. 200 ans. Bah, Kamundele Makoso. Eke non bon Yvette Mbia zanoti na ngaza arlo matumbo nanga azali donc maître cette balibeli azali boda fashion na ABC boda fashion maître Tcheka 15 na boutique né d'Auvergne coopération na Turquie donc na moi sina donc na ebité Christelle Mata Zikanda Sikana Sika donc na ebité DJ Sabin le 22 oyo eza soirée papa azate na Turquie bon ba no beta faire rigola de le na star premier album 3 fois star dans le premier album tin album asuka ya faire na ebike DJ Sabé papa na vina na boîte na biso 243 donc na ebike ba Turque nyoso ba tout zala et ça la biso vraiment bosani mutu moko nani yango lisu fola na lingage fo maintenant mba mona na te kombote na lingage mna fo Katifo la na lingage pe na tina na nenga mabete po ba mibali na bamba kuma bazua na lingage na tina OK clin d'œil à toi Katifo la ma popo ma popo de la presse c'est na amape to pc bonne guérison à toi my bro Amarula Mokonzi les amarambo ya kapele kaka si ouais bambote na place aux allées Yampaka qu'est-ce qui se passe et pas bagolois tout le monde Charlie Prince ça l'émission moro et créer guerre et créer makambo pa bagolois Laurent Tendance Charlie Prince biso moka to lu ganso créer un problème inutile pour na moi Charlie Prince a lobine ma bête a fini mutute eza il faut moi critique ezalaka nalika mona biso moko soki to moni yango mabe
toyeni loko mongo poto bongisa na ebité soka lobi mabe mutu na mutu il faut que tala émission malamu botala ke mutu alobi boy mabe soka fingi mutu te c'est ça alobi ka mamo ekoli kozala boy na ebité bon et nous comment vraiment na comprendre te batu bazo mema ba makanisi plus loin non Charlie pense ngamo ko na mamususu eleka na kondana na ngape mais ya ko sala boy nengeni tandis que biso moto za banzembo sala challenge na ngote mais mamusu o pazolo bato matato kitana kati ya Charlie Prince bulamu ya fere ezali bulamu ya bagolwa ezali pe Charlie Prince na fere bazana problème te pourquoi to ngaka mamusu na ezana mo makambu te to luka to komisa mo makambu si non monsieur ko za makambu te donc bagolwa ba gladiateur focus na monsieur za stade des martyrs donc le 24 juin ba théâtre tout ezo ya mike ngana mona oka les aventures des almettes simba comme to ibenda ku bieza ika kisavwete donc mambo belé to ça les comme na ba théâtre de chez nous donc wana za mambo to kipete to kipem na golwa nyeso za na mbanza mateke za c'est là nous pour ninité si to fêtera moi de la femme boyebi le pourquoi to fêtera parce que déjà ba pesa moi si a rosa la peine à katsa ba mi bali pourquoi pas quoi accepter l'aura tendance à travailler comme chargé après yenda pour na batu bino boche moi si azana a rosa la tête devant ba mi bali clin d'œil à toi Ginette Kandolo mère Abalifanto ngama mwana nyeso na batie l'aura tendance na batie nani nga souci na nga ke likamwani za na récite donc po na nga yango na batie l'aura tendance na batie ne ata kutu bazwi na mutu maboke batie nga l'essentiel ka récite za tala na mambo ya stade oyo récite za total pour ce récite eza faire égola te carrière na en jeu c'est pas facile ba faire égola ba ko beta stade te za te ok na yemba bien batu ba été non faire égola il faut beta concert ya batu ba ye ko yemba kutu wana tu tsanga na poche pour concert on a défi na biso ba ko na faire tu as défi na mutu te ba jeune garçon na ba meta la biso te ba beauté ga venite biso tu as défi que faire il faut yemba danger biso to ye belé pour pesa émotion donc ba 120 000 personnes kutu ya muki faut to ba 150 000 personnes vous êtes sûr que pour atteindre nombre wana oh et bon écran géant na biso e salate il faut e salate faut ma batu banda batala pe spectacle haute en coulé et spectacle les a liwa ce qu'on a bien papa Hervé a betel sous concert sous Teti le 24 mais en avril les 30 à en Côte d'Ivoire à les 30 ans Tonio le sera stade à Côte d'Ivoire pe va comprendre qu'à qui papa Hervé fait rigole pour Mikolo Zaga style bizarre bi mama aïe Deborah Karamba alingaka bonne nana ok nango songola Sarah Barbie balingaka bongo vraiment na ebike bagolwa tout ozo leka ba occupant tanga message batanga ba message pour baeba batanga ba message pour baeba et comme ils sont batanga ba message message à nini maître digital là ouais tous yampaka bagolwa bauti obunda ya babukerti pe bakomi bauti obunda bamusu ba tourner Liverpool a tourner moko akota lobi babengana bango atayo moko message aux wana c'est là l'action Jogo Ndolo na Turquie bozo mona makamba ngaye toyo kaka mais ngana na posa na l'action no ba message wana ati ngana posa to solango bon pona nga bagola babunda na bango te ngana mona bitumba wana te bitumba ezali mais un livre o illustrer nga image ya bitumba wana na yebite so ibatu babunda ki ngana mona na bitumba wana te ngana bunda na ngote donc mais ezalaka regret mingi pour batu bele ba comprendre to mais min zala oleza na livu mutu mema yango na mutu c'est-à-dire donc so yi mutu nzale komi na mutu okomi nyama po nzale za na libumu to sala makambo oyo ebike loko nazo sala yango
tina nango yango tina nango yango so to so même mama mungulu ezozala mabe po toloba toza ba golwa koya na kombo ba golwa euti namo gola ya faire rigola ce qui vraiment tolinga papa avait nenge tolobaka on attend autre chose en distraction té ouais mais apparemment bagula ba comprendre que vous un événement nene distraction beaucoup de rancune makambo belé makambo o Joël Lufungula na nga Deborah Karamba nazokamwa donc photo e ba tozo sala nini pe pona ni donc c'est que tolinga na biso faire honte to yande ko salisa bansala na biso na kombo affaire Paul lelo pe so faire nga lobi na lingi na nga lisu mutu pembe na ngate mutu aloba mam na ngate yo changer ta otika la faire mais ba te belé ba okoma na banzala donc batele siko luka kwa pour comment faire ne mbongo batu nyonso bazo sala mais alors pour na nini ezozala ke batu bazo linga ko comprendre sans ya likamwana te que il faut te protéger likina biso pour tozana makina maboko parce que souhaite obito panza maki wana sikoyo stade des martyrs c'est pas facile et tout sur la mamusu na ba bêtise te apparemment bino comme nango facile au lebozo temps robongisa bino roswana bino na bino Laurent Tendance balongola o koto acheka za mwasi bakoyi kolongola Laurent Tendance te bakoyi pe ko benga na Charlie Prince te ezake tozala kaka ini pour maramu ekende bien Alex Kababino boloba together donc together Gilles Semo tozala together vraiment de l'ichalako pour maramu ekende bien soit toza together te et comme erreur finalement to wela nini na ebite donc ba place mo batete ba tseki ba lia kambongo poti ku batu ba ndoboma na ba responsable donc c'est que eza eloko moko nato mata nato kita na podium mo mto matiza fait yepe mto pour na mission matana ba tout le monde a osala biso tout le monde a za grand chanteur pour ba présenter na ilunga mutu nyonso oyemba biso eza na problème te ezala ke nani boete ya yemba te po aya sa ba kunkunte eza que tout le monde va chanter na bateau tant ba yemba ba sala ba te ba martyr beti mto beti bien ça te siko yango tozo ebisa ba et tu otana ba bika yemba danger mamne nga na yebi yango te nga na ba ngamba faire gola donc nde toza boye mutu tout o ayebi asa souci ya koyoka la bonne musique égale à faire gola l'originalité de la musique congolaise pour piraterie pesa bazoko sabiso trop bakosi trop yango moni stade wana ebeta mama électro acoustique ba banda na mama pourquoi si likingo koloko panzi pendo comprendre que na ba mona batu ba rotinda po eza direct na batu ba rotinda na bango mo ba comprendre que mukolo cop a sala cop ne paye ba date wana le 24 wana guerre ici là na mboko pona ba M23 ba ba chom ba soda biso pe ba ba chom Android so ba otala concert ba comprendre que toujours soit na ni pour papa va embeli ba FRDC ba so le mikolo na kankokolo na ebisio danger ba ye babo ki papa tant que tolobi FRDC ba na ba soda nyonso ba mo sipi babo ki papa on que faire rigola amtalia na batunda na bazoka nsa batu nyonso elle sous Jésus de la musique congolaise à la musique balaza tant Hollanda pena ndeko na ona ni bandeko na bino so Alexis a tenir ba propos que son abina finga mama ferry et osa ni tant Hollanda yango bino ba travailler à faire te ba travailler te lo ba boy na mon boy ni po boy za abi boy ali bien koleka kolonda ko OK ba boy à faire oui bon et likamuneti ya ngana ebika wechi za hotel mo za na yolo za na biteko mais ce qui vraiment aux en amutu mususu kombo wechi ki oloba mambongo ba traiter amutu zo ba devant télévision faut revoir mambo ya zuluga mama ya feri ya za mama na fali ya za mama na feri tango bana na bango ba yaka osala musala ba parents te mutu batinda bango ezala chemin o bango ba pona ndeto sola bo il faut to sola que la musique mamususu eza mambizanga tina toza ba responsable ba parents batala rabiso balinga rabiso tanto sola bo sko lelo ngai mo pe na za parents na ya bo na no yebisa mutu ebembe ya mama na na lobi ebembe ya mama na za na ni société te ka cercueil ni ko louise corbière ni bano ba memaka ata kurusite so maman pa kufi est-ce ba osomba nini pana
d'ailleurs benande ça pas ba goulo to yakate kuna to yakate ba osombe loko te pana donc to tika ba mambwana comment frère on le ben nani Alexis Wechi mon frère et ça les loko te so lobi mambo zoloba et changer faire na loko te et golonga maman faire ni loko te na ko comprendre bien oyebi ke faire ti lelo maman na yaza oyeba ke éducation ya mwana mingi utaka na mama donc faire ça bien éduqué timo ya lelo maman na ya ebisaka ke kofinga ka mutu te kolinga pe bato basaka pe meno ba finga mutu te alors soki mwana ba parents na ba kufa msu batika on a 14 ans kebe éducation pe ko za raté Yampaka Golbert comprenez que tous en direct na Yampaka makambo oloba na kosa binote. Vous comprenez que l'éducation na ezala raté pour azotinda bato. A quand tout le monde a fait rigola à ce groupe à kena bango pour tonde tout le monde a beriti watanabe ba osala beriti watanabe bazo kende ba fan club papa ya bien na Canada na États-Unis na pesi ba mbote gradi bakuma Jansi bakuma na pesi ba mbote na bibu ya poto ezana ngo eloko te pour na musique. Oui, que les jeunes garçons, ils ont des potes dans le studio. Ils ont des potes dans l'orchestre, ils ont dans le studio. Dans le studio, ils ont écouté. Tout ça, bien. Ce qu'on a causé. Mais, on a causé chambre, salon, stade de cuisine. On a écouté. Ce qu'on va apprendre, bisonni. Non, c'est qu'il y a des touristes. Il y a une mission orchestre qui est vendue. Bazana bazé belenga zanga la tamikolo na lobi la trop martyr. Pour ça na bina luba on luba on na mutu na kubanga te. Na banga ka faire. Bazana ne bele o mone pa te ba tentir net ngabo ya. Pour nga batengo fele na ebite bango so batana na mbo. Moi ma fana na ekuke. Mais soka ye ana ke magamba oloba. Na mo so otali lobi mutu anginda. Ana ningulu ni cochon. Ou ata lobby na fini ngulu abota bana soki 12 soki combien na ebité ke ngulu na nga ko bota na oteka ta na kapela et l'autre mais ce ba yao na mama ba poto na bi ndeko na nga zeis poto eze lokote na mama musique poto eze lokote est-ce que jet set non to kenda poto te to kenda ba poto moi kala 18 ans eza eloko moko te pona komima batu poto ou pas. Eza eloko moko te faire rigola ko ko poto ya ya te fabrication kuta o mo mission na poto binoti le beaucoup de choses ko comparer faire na fabrication te ba comparer te to lobby kaka na pesa na exemple mo banal bina finalement ba musicien Afrique d'ici jeune mon azo mona côté pas Beckham et pas kendara nani yepa kenda siko bon ya longwe siko bakenda Afrique du Sud ayeno esiko ka bakenda Luanda pamba ponani Luanda on peut ba yo kenda on ka pena yi susu ozomona teke ba makamu susu o batu ba beta yana mo benga Patrick Beckham tueur de mensonges yango moni makamu susu bazo beta o batu ba beta na musique na kati na ngweza yango te kitira pe kenda poto mbali belé o ke juste dire na kenda poto belé. Mais juste dire na pe mikolo na ve na waze ko mointe na piste on a pe na spécialisation na ngena ko lo bateto tikango te mais o expliquer biso clander à toi la médor to tourner yo e birande zala to tourner joyeux anniversaire na Isha Dibuna Misha Mulongo neza la kaka ira manganda na lobibu président wasi quoi vraiment na ba jos na ba chisak pour pas kota su na beneza pasi ngana za mukolo jos alongwa ngana zala bawela ni ti je saka banda ko longwa ngana zala na concert mo place zala ti benda makampe a sonam maître Lourd Bijouna na maître Lourd Bijouna maître Jim na pese moté clandé à toi maître Jim donc ngaba histoire wana makamwana ebiango ezala pasi ezala na pasi po waze kwa sana moi genre à caractère na ye waze kwa za musicien te ana au moins comportement ba musicien bazana nango au moins ba musicien o bazana na akemba mso alala et pas ba fola ya mso mona pa lati sengla fola na luinge pa ke nango rep so waze kwa biloko wana ezwa ete aleka nango te
Ce qu'on a monté à Outan et Tawana, ils ont marqué sous. Ya omoni amemaka moi style na yemo ba logique mon point à mon antique. Amema moi style ba logique na yemo na ndenge na yemo boy donc pour muto comprendre ngo eza passe. Alors ba jos et kokoma erreur. Oa mobali ozaki no pe déjà na Turquie. Tu ozoi visa no so $1,700 mutatela ki mbongo azate. Osala ke eloko no so miroir. Rétroviseur ça miroir. Rétroviseur. Rétroviseur. Ce rétroviseur, ce miroir. Bats-toi pour le bonheur de ta famille. Mazonga yil susu. Ekosimba te ba comportement bango bakuya nango et pas vie ekosimbaka li susu te. Ekosimba te waze kwa za wenge te. Weza ki oyepe msu ba peso mpepete. Et en plus tout sur la bien on a sur la mamba faire te ngape na ramuta waze kwa ngana voyage ba prasa pona waze kwa babuma oyebi pe ke kiltire sila. Et si là, oh, ezara liboso, moto ezara liboso, ezara soute pour presque ba musicien bazana qui tira bazaba guerrier na yebi ataba moteni na. Na yebi kama ça mon voix kufa pe son amour eba. Il était auprès de moi, et la nuit passait dans mes rêves. Wa kufa ngabo. Ka yemtu na yeba ke pona eyembe. Batu ba yeba ntena qui tira. Na yebi te ce animateur bazana su banani na banana. Bo eclipse na yebi. Ba jeune obaya ba poussate bango monde ba osala effort te ki kasi on a bi ba poussate donc yango pesa parmi biloko oyo ezokitisa orchestre pour ça na temps soki oza guéri président ça le effort monter comme au kaneleng ba mo betele na mona ba petit ba leka na chaîne boy ba leka ki au moins même sou ya zo ita repo samedi mon ba yebse mais pas Tony Coco musicien nous na embi danger surtout qui bon yango pesa la force ya orchestre lelo musique ya lelo ba jeune ba mo kansaka so azu moi Simon Boy atumbele moi Thompson ato moi citron likolo ayiki na ba bureau na ba sali moi kwanga ba temba ona mayonnaise moi ba mayonnaise au sachet et en 500 francs so ba finir en likolo moi ba bureau ne ba no epse ngana souci na yo so ba olia peso na to rozane moi tato uta mikili abani masolo lokuta olia kanisa ke nazo sala nini pepo na ngai lobi. Donc tout là absolument pas qui tira ton âge mikolo ezaka le 24 juin donc le 24 juin ndeni bo préparer ndeni na bandeli lisusu le 24 juin wana na ebike mukolo ko pour ça la boulot na degré à solo mais bozo temps otala fali temps abetara lokuta mabete mamba garçon na vraiment na ebaraté na mutu mo ebisinga binanga juwana peut-être tout soit n'enga bitenga peut-être habillé ya na comprendre te type on bige ya mozwa ko yembela basi abato comme ça bango basi na enga bi moi si amuta comme ça bibi ayembeli mo sana na mo sana ser bibi so ser bibi azobetela masolo wana ngabi ngama masolo wana vraiment ya ba type wana e ba ngote omoni mbezala to koyi ko bando solo laboui olobi o eza vérité eza ki ba fini. Il y a un moment où tu comprendre que bazolo banini pepona ni po yo za journaliste ya mutu te yo zo tuna ngaba question kena loba na ko ko loba mwana na yo pe ba komo condamner na nzela yo même ba tu pas finga na règle yo sali bo mais OK et on se toujours sur la otuninga lilo te makambo wana mtawo yelanga ngote mana makasi otuninga lilo OK mambo ya msumeta culture na suis courage pour na zala wana mettre commande na PC mbote pour place za na zala wana. Donc ils ont monté ko yebisa ngate ba jogo badra jobera ba ignore d'argent ba tant otala tondengo yoka fali pa beta stade yeriti watana ba beta stade boluka bosala stade ya ndenge nini ya entre bango mbale na kati ya bango mibale toza ne loko bien te to apprendre pour misu makile tanga ki biso za pona pe to apona makilate toza pona pe donc biso tozo viser stade wingi betaki to komisa na niveau wana ubaimba ki bien balata ki bien sous la parfum mam tout batu bayaki bazongi tranquille souci na biso ezali to atteindre stade na niveau ya wingi souci na biso ezate na ndenge stade ya wingi batonde na pelouse te oui bazala ina pelouse au monde était ba honorable Jean-Marie Lukula si bazala na se batu pele bazaki na se batu classe bazaki belé baki kana bandeli et vraiment et ça déjà baza c'est l'organisation
Pour Bilima biso to beta concert que Bilima baya te Bilima c'est. Tu me beau rêver pe ou rançon dans un stade. Mais pourquoi pas ce chance ça il faut ça il y a une affaire rigolo. Na bien. Ça papa to ya. Moi ba pisto na linga na ngaite oyebota makambo yango vraiment Mario Bougar Aigle et puis les Bikapo mam na linga na ngate junior le faka jogo mam na linga na ngate yango. Papa a fait akufa. Comme on n'est pas wingi. Akufa en 1997. 40 jours na et outé ko Pierre Toumbal ne outé ko ça le 30 juin 2022. Donc yango wana. Oui rason azali yaya o azwaka leki na ebu mwana. Yaya tellement azali spécialité na ki maçonnerie yango ekolisa pe leki na e faire rigola yango moni to bimisa ba Chikito ba Nicodème ba to wana to ba Rizé ya Gola. Voilà. Donc oui rason so to tena vie na eli lugu. Mais oyebi que jour wana mignon abama obeta ka. Eh garçon na mona qui est jour bon na repa Patrick Beckham. A opesa na mbote vie. Ah, ngana on comprend nga tunya wulu. Awulu. Et sobe pa hebinga. Awulu ebsinga te vie sobete. Mignon Abraham. Amna musicien JB. Gabi oh. Bakukana makasi bwa dinanga. Ah, yende petit wana. Oh, abeta na imka. Courage. Yo ngolo ba ko informer te que mignon bom na imka obeta. Non na mona place à beta te. Ya on ezo enakamwe na yo kisa banda na imka. Bon, félicitations bato balinga mignon Abraham. Mutu atika na ndaku te bokindi. Po ya ozaloba fanatique na baza obela. Moko abela te bozala. Bobanga te. Nani sujou wana obeta. Bobanga te zela na koma. Tout est-ce que nani na tuna na arrangé au faire école azali papa Hervé Bataring. Azana muto ya ko banga na musique congolaise azani na bato il faut respecter. Ola ba Ranson, ba Jibem Piana ba Ridi Amisi Adolphe Dominguez, ba Vie Blaise Boula, tout si ba Page Jossard, tout si ba Vie Kofi Olomide ba papa Evoloko. Donc azana bato il faut à respecter. Mazana muto ko banga te na musique. Ah et mbele modèle wana. So ba bimisa mutu moko batine la Coupe d'Afrique à musique ba otinda fait pas défendre Afrique. Mamine. Tiens, quelle sorte de bêtises. Berk. Oui, que Didier Lacoste c'est le 24 juin. On comment la municipal. Bagola matadi na pesi bino mbote. Daliano mapanga na na pesi monte mutambo na biso na mombele wana na bia. Viens na sur Didier à côté na mambo. Ah bête le 24 juin. Tout la bien. Podium ya place on est go sur $2,000. Via zana. Ti ya bête na municipal a chango. Kasi na nina tu na podium kana municipal a chango wana. Iko sur $2,000 via zana. Ayuni ngoba ke Didier Lacoste za $2,000 te. Azui wapi. Obi ki awenga ka zo babwa kila. Babwa kila na ndini. Aswara Didier Lacoste. Est-ce que Didier Lacoste mtazala voima moto ba chéri. Chéri ni yeku to ba chéri nde ba décevra et somme. Tika wana viena nga bato yolo bazo pekisa nga na bia. Viena nga de dembala bo mona teji. Po nga na posa oluba na ete. Umoni na boy ingénieur Marabu Yembi. Ozo mona makam. Anniversaire ingénieur Mara na bosani ingénieur Mara yo tsanuka $100 pour na carton makoso. Bo mona teji mambazo luka. Na boy na ngai. Yo yebite ke mtala voima na wenge moto ba chéri mai foudre. Na bango tu ba benga voima moto ba chéri. Voix makasi. Na beto solomo o na baya vina na Didier Lacoste. Bitilanga. Bato ba Holanda biso pe ba na posa ba yo kan. Via za muntu ya mboko ya idiofa. Vie batina meme mo boye uta idiofa e. Sandra Queen XXL mama Thiago yoka meme ye ekiti po fana viene mo apesa nda kokota ndolo. Aéroport ndolo. Ekiti pe tabe atini type mo atamola ne bondove kende kozwa meme. Tipo oyo kaka bondove. Tipo na ke azui meme. Aipe na meme na palendeza ke vie pe a fazer o bondove. Idio fa bondove ba mema baboma meme. Ne na loi ya kobomeza. Ya meme muto abomi meme.
lisolo eza nini Arnaud Serebendo na ngaza Alexis Kaba aza yoka lisolo pona bisisa batu na ngai yoka lisolo tiki batu kidiba pasteur na Jojo Kamani Charlie Kabia meme pe ikomi via faze babuma meme na loi ya babomi nyama bazwaka mutu na bentersikile babomi pe nyama vi bafazaki bazwi pe mutu na intersikile na ebisio mutambo ngwala muka dega siliki pona intersikile comment est-ce que mutambo ngwa silika pona intersikile pe ya meme oleza ta ya ngombe tika biloko na biloko akolia nazo pekisa yo tika wana ya DJ biloko na biloko olia sala ni kasi bo tiko wela intersikile la même est-ce que ekomi na niveau ni parce que tala mutu abongo bozo nga bo faire face yena net biso bagulwa non ya ça na niveau à vérité akoma na niveau wana ne ta faire c'est du lourd. C'est pas facile. Oui, empire ou ransonique zoya. Exact, empire bakuba pepe kala ni mamwana te. Alo tsenga. Abi pa otamu na kombo na ya ozwali kama. Baluka kombo na ba. A ozolo baboye. Yibaki okoma pas Didier Lacoste. Ata siko. Ya okani la bino randele 24. Pour téléphone na ngi charge. Ngamo na ngena benga na timeli boyo ka. Aya ka oluka na parler. Comme quoi? Ya mama za sala ando epsa locataire na. Mama, paka to abandeko, vraiment famille to eba mama yaza sala, ya komo kumisa mwana ngiri. Na bo mama lupango locataire na ngazo ipsanga. Papa ba yake lukwa epandeko no Didier Lacoste ngabi te yaza mbala. Ngaza mongo mswahili aluka ngalikamni. O te tala mama lobi, mais yaki na voiture mwa bien. Ngatu ni mwana na voiture ni orange ngabi oh mama. Ya ça attend arrange station wa ba defa yo mama za moins sérieux on a rien luka muto defi na voiture so tala mama bongo siko ya wa beto moni o nyo lo ba obeta le 24 juin to banga mutu te ba tama ba ya ni ba otatu ni Didier Lacoste ni mignon ba mutu nyonso to banga mutu te biso ba gola to a déterminer to ya mutu biso banga te to banga nani pe ponani et il sait pas bi que retourner le 27 juillet. Bon, bonne chance, hérité Watagoga. Zamba Sunga. Et bien, Kamula, dans stade de Martyr. Bon, yé moi, pour Nayaka, Mamouanate. Naya Mamouanate. Mamnu raté. Oh, Wana Yozoluba. Momona Rana TV, au Monate, hérité Watanabe, à Yemba Danger dans stade de Martyr. C'est bon, félicitations. Un bon chanteur, formé par Frère Rigola. Asa chanteur, t'es Asa grand. Hérité formé par Frère Rigola. Oui. Nabi héritier première poto na yakinda na podium ande ko yemba ni bando beleka héritier bang 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 héritier que soit sens ya musique ya chanter tant ba une nostalgie na fi rego yalelo na monie koki est-ce que yoko soit tant ya kolinganga ye comme d'habitude. Poto meseneki lokola bana ya meme otiki ngamoko rapidement ba programme parce que to komida na suka ya mpaka na linga émission no petit ka batne sengo puis na ba dédicace ouais ba programme eza le 24 juin opération Goulois batela Gouloise batela Goulois tout ça a besoin ya makila te po déjà toujours singa concert on ezala ya p pour na FRDC donc soko moni ndeko no Gouloise akoyite les messages. Pour tout ça, on a besoin de bangol sous lobby to ya ba production sous souhaite aussi soit to beta na ndolo pour pas paper ce pouvoir on a ne ya likaki wana nda ki ndolo to leka wana pito yena ndolo donc il y a danger dynastie volume 2 pe ezoya oyo azana souci que musicien bo invité des problème te volume 4 uzala dynastie volume 4 net to pesa mama 3 chansons 3 JDT oyemba te ya Jackie respect ya Jackie aembi na dynastie aemba mais atande nzembo te ebima oui ebima nzembo mwa kitoko ya Jackie aemba mais atande nzembo te po ya Jackie talaka kuma ba nzembo bia kuma ba l'école banini ve ndenga komelaka alinga melo nzembo neza ezopeze donc via za vina biso ce qu'on a mené na JDT yebote bopese nzembo te bopesi et comment un retard et comment un retard tant où ya Jackie le temps aya na nzembo na ye ils avaient déjà que dynastie Cécile
Donc aza vie na biso vraiment vie na biso aza mutu c'est to ko wanga na batu wana vraiment meza malamu te. Il faut to sola bien pour batu ba comprendre le sens et la valeur. Moi que biso ba gola to finga raté. OK, rapidement ba dédicace. Qu'est-ce qu'on va dédicace? Na yebi que star mi de 3 fois star ningi za érotique à la bongo et que changer tes star azala moko star mi. C'est na Nathalie maître Manu Mwendo. 15 ans de pouvoir na Kalam d'ailleurs écoute commis maître Zet Balébé les porte-monnaie magique avec mon vieux le plus sérieux du monde Guilain Mwendo. Quand il part il fait il y a le baraté il doit au salaté et puis Micha Moulongo petit nanga kati Junior Luba empereur de Bakwang ateka ba iranium na nini sona zana ba kontana za ni air tout. C'est moi je suis là seulement pour manger et à boire et les chop chop et les méga aussi. Dans ce ouais, Boda Fashion boutique Boda Fashion boutique ilanga nyonso donc bazwa nyonso boutique ilanga Boda Fashion et puis ce na ye Christelle Matazikanda oh ya maître Thierry K15 donc qui tombé boutique qui toko sur le biolata. Il faut y en a DJ Sabien le 22 oyo. Donc soirée papa Zate tout banobé ta faire dès les bandeliti souka. Ba goloa na biso nyonso na yebi ke dimanche on a foire. Tous en a vraiment na makasi ya ban États-Unis. Ba sali eloko mo mal 400 personnes ba osala pour na soutien frère Gola. Donc Grady Bakuma na yebi ke Jansi Bakuma Alex Ntima et puis Benzema les goloa na yebi ke batutu o balinga papa Hervé vraiment que ya biso tous en air tout. Bagolo ya Matadi na yebi ke tito so tout ça les cœurs na bino ya Manzangungu et puis bagolo ya qui sent tout sous bagolo ya Kikwiti po ba bengi biso tina ba Kikwiti to kende ngai Tarik ngango ya ba Pont Noir et pas ba Kikwiti na Pont Noir et pas bagolo à Pont Noir donc to zalawana vraiment concert na biso to yebi ke ilika kitoko conseil na zope sa bandeko na ngani so oyo na kimongo ba benga biso ba otefela. Donc bateau to yaro luba maramba tout tika langage ya ba maman ya batu na ba papa ya batu to sur la mambo to ye to sur la pona batu ba comprendre beaucoup beta wapi et salini soki ne bino pe batu ya mara biso to bando finga ba maman batu bo benga na biso ti bo banga biso bo benga na biso po to kombi o sali na ba chaîne na bino ba abonné bozana bango baza ba intellectuel. Donc ba abonné na no ba ko za te ba zwa ba charge mo ya buzo ba faina ba na e moi mutu mo ya mama na e so na mwana bano ba kola na français ba otuna ma papa il dit quoi o ça moi neni il dit les jouer mbanzangu non papa o ça moi ni bon ni ma bo permettre mamu o te donc to changer caractère pour et ça la bien donc rendez-vous le 24 juin tombé déjà. On est arrivé à la fin de notre émission. Clédé à toi Miguel Dangote millionnaire ya Mboka. Miguel Dangote, pourquoi pas gouverneur de Washington, et à Franck Medi, et pourquoi pas ingénieur Frizi Kipa. Ingénieur, depuis, tant à Komonogo, ça me fait rappeler beaucoup de personnes. Nasuka, Narubo Sanate, autant Rumba Katifola, à Penali Bossonanga, clin d'œil à toi, maman Perside Fola. Et puis, clin d'œil à toi aussi, Perside Fola. Merci d'avoir été nombreux plutôt, en train de nous suivre ou en train de nous regarder sur votre chaîne Congo et Sengo officiel plus. On se retrouve prochainement. Ciao. Invitation au la ardoise, mais avec divin. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a tamabé. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'est pas